mateya ezaka ya repentance te wana landanga penza bien soki bateyi bino repentance na repentance eyana mokomisi mpe pasteur koya fa changeaka bino bilei ya molimo landanga bien na mateya nyonso bakoteya base nango eza amour amour eza numéro 1 linga nzambe soko olingi nzambe dede lukela yo sikoyo lipa ya kopesa yo valeur ya kowumela nandanga bien soki bato yabi base ya priere église eza linga nzambe avant okende nano olingi nzambe mateya ya moteyi nde eza lokola ezokolisa wana kondima deja avant okende église olingaki nzambe kala moni église église eza ko hôpital mutu nyonso komana na hôpital kosepela na ye tata mwana monene tata aza na maladi ya liwa église ata moni mutu azoyemba tante mutu ya misala molili ye tandanga bien très bien pasteur John naza noir sur blanc yango moninga na église nakipaka mutu te na ye nakopesa mboto tokumisa nzambe po makambo mosusu nayokaka na losambo boza prie moninga makambo mosusu azoloba ondire mutu ayekoloka église yeyo makambo azoloba batiaka litoi na makambo alola te mwasi akokoma bilelala l'église bolingi okoma lokola matanga oh non verset biblique de verset biblique obali mobimba bandi okoma frère obala mwasi na église bapesa oyo na paster ososaka mwasi makambo ya muru te kaka baverse ebomi mabala ebele kufi boye mwasi alingaka masolo eleka mingi te lobele pere moko boye sheri ndeni kokendeki wa yo so obeli mwasi keboni sheri latana boye o topengwi non yango fo bateya bango bolingo d'église bateya bino bolingo frère soko obali lobaka na mwasi maloba pe ya je t'aime zwana nu bible tya pembeni kondima na nzambe aboyi te mais ekotaka na bilamba te ezaka mutakala yo frère oza pasteur diacre choriste ni babengana oboyebi wana chantre atangaka baverse ya bible oyo batemisaka électeur oweleli kobala me oza na soni ya nzambe otiaki na libala mwasi awuti kosukola mpo kota na chambre ozobanga ateli mutakala na kokota te me mwasi na yo yoka ngai nga mutu lokola ngai naloba yango claire soki nabali ata naza paster mema ndambo ya kichele na libala ata oza paster nga na moteyi esalelanga ndambo ya kichele mwasi akomporte lokwa ndumba nga naloba yango polele zala sere oke église me lata fula lokwa motu alinga kende miziki mama soko ozomona claire na vie te esalaka ekonzo yo moko yokanga ekonzo ya vie eza boye nakoboya bato te nabetaka bakopi nanga mamemami mbongo tu nakozwa natika buzoba mpo moto kokabela nga aza te nga moko mpo napesa nga raison finga nga likokoto me napesa nga lobi raison conseil gratuit zoba aza na vie te oyo to akombi bato mingi babongi batangi université te bapesi vie raison mpasi ya vie eteye koleka pour église mpasi ya vie eteye koleka université yana banzela mosu akoleka me mpasi ya biko eza lokuta comment frère oyo apriaka mingi machangeaka te or ngai te nzambe abenganga nabonga na lere ya retard akabelanga age mapimelanga mbongo noki comment joueur atye biye moto akozwa prime nga asepele mingi koleka me bakofutanga te supporte bango osepe équipe na yo egagné oyo atye bi nga nasepeli koleka ye me moto bakofuta mbongo na suka mati ye mais comment nga nakene esombe bakofutanga te me nasa kutu perte na futi tika sa ya stade oyeba totika kopesa vie faute vie nde esali biso toya yo nde esalela yo na niveau kokoka pesa yo raison koya na makambo eleki yo mutu te kokufa ava to kokoma jaloux salelaka yo na limite oza olingi okoma na esengo pesa ozwaka kilo mpe pesa mpe valeur comment oza na posa ya 100 000 moto olaka 10 000 fo kokoma na 100 000 nde ndenge nini bakongolais comment agi na ngai nakoma kotambola mpa bato nabetela bango masolo baninga me oyo yanga moko fi na tiango ka te ngai nakamwaka même avec la bête traditionnelle ndoto oyo amonaki nakosi abeta ndeni yo mdamoni te alosi na makanisi pourquoi bavere mibaye so bakutani babetaka masolo ndire bamonana naje biso makambo ezopianga kanda oke yo moko église bando kosa bato makambo afrene yo ebele bato basambelaka te bakutana na bakopi wapi koma yo kende église kolela leri nyonso lokwa mama soso abungisi mwana soso abungisi mwana mama naloba na yo
omonaka te bato basambelaka mingi bazalaka na baproblème soki ozosambela to kozala na problème te bandeka kosambela baproblème. Oh, ma problème, est-ce que vous nayebaka te. Oh, bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante, communément appelée Blessing Casemiro. Aussi, je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne dans ma face. Bienvenue dans votre chaîne, je suis Lokamba News. Je suis Lokamba News, vous allez rubrique à Sika, Tokobanda Kolek Sabino. Information news surtout Ekobanda Koleka partout dans le monde. Nayoka qui demande Nabino. Je suis avec Pasteur John au plateau. Kanet Boy, Bisa Kinga, Blessing Mbela Biso. Pasteur John, Ndeto Mbela Rabino. Habituellement, je suis Lokamba. Ndele Loto Zanae. Ce qui est réel, Nanga, Aza Prenanga, Afungolanga, Nayamba. Invité Nanga Lelo. Pasteur John, n'a pas si beauté. Beauté. Boni papa. Très bien, très bien. Voilà, Pasteur John, il y a un sujet tellement pertinent où ils allaient déranger le peuple, ils allaient déranger Ngaï particulièrement. Et c'est que j'ai constaté que le pasteur, il y a les lots, l'église qui est sur repentance state. Comment on est là, bandimi bolimbo. Oh, nzambe ye mo roi linga kate. Mission pe nzamba tinda bangote mais ba komi côté ya biso ba bolimbo. Femme soyez soumise. Moi sina mobile faut bazala ka boy donc ba comportement. Au lieu de mater, oh, nzamba tindela bango. Bon, eloko nyonso pe ezalaka na ebandeli mpe na suka eloko nyonso mpe ekolaka na likambo nyonso. Ndako kutu batongaka yango sa ebouge me umeli ndako ekoli. Est-ce que okola ndako ekomaka koko ndenge nini? Opela onanga lobano landanga bien. Mateya ezaka ya repentance te wana landanga penza bien. Soki bateyi bino repentance na repentance et un comme si peut passer à roya fa changer bino bilei ya molimo. Landanga bien. Na mateya nyonso bakote ya base nango eza amour. Amour eza numéro 1 linganza nzambe. Soko lingi nzambe. Dede lukela yo sikoyo lipa ya kopesa yo valeur ya koumela. Landanga bien. Soki bato ya bi base à prière. Église eza linga nzambe avant kende nano lingi nzambe mateya ya motei ndeza lokolo ezokolisa wana kondima be déjà avant kende église lingaki nzambe kala soko lingi nzambe ete atokuta na passer auti poto aza mundelo koka mateya neka lokwa masolo apa ya pamba. Unaninga très bien. Très bien. Okoki komema bible opandaka na kiti ya liboso me nzoko oyelaka église to oyelaka basi. Yoko mateyo. Très bien. Au moins na fille à l'église so baso yemba tele makabina kamingi nzoka zo lukaliba libala mukala ko bala chimi tela akimi. Et bien là ba serve la. Azolo bela yo. Sali musa so mwana ndenga fa na katete église abatebela ko mwana na te fa kota na Coran ba mwana ketanga yemba ka po mibali ba chaye ka yo kashier. Yo kama teya. Très bien. Moni église. Église eza ko hôpital. Mutu nyonso omwana hôpital kosepela na ye tata mwana monene tata aza na maladi ya liwa. Église ata moni mutu azoyemba tanto mutu amisala molili ye. Tandanga bien. Très bien, Pasteur John. Naza noir sur blanc. Yango moninga na église nakipaka mutu te. Na ye nakopesa mbote tokumisa nzambe. Po makamsu na yokaka na losambo bozo prier muninga makamsu azoloba. On dirait mutu ekoloka église ye yo. Makabazoloba. Oh. Vraiment. Nazomelo polele. Siko toke. Motei pe soka moni ba ser wana bazobala me mabala zokufa fate ya bino ndenge bolingo ezaka na mabala. Soka moni frère abala me nyambaka mwasi mabe. Akoloba frère tika na molimo pembeni. Yo pe lobelaka mwasi maloba bolingo pa kwa mayanga. Bachaka litoi na makamba lola te mwasa kokoma bilela l'église bolingo kokoma lokwa matanga. Oh non. Verset biblique de verset biblique. Obali mbobimba bando koma frère obala mwasi na église ba personne na pasteur. O se saka mwasi makambo amuru te kaka ba verset. Et bolima mabale belé. Mabale belé kufi boye. Mwasi alingaka masolele kamingi te. Lobele père moko be chéri ndeni ko kende kwa. Yo so beli mwasi ke boni chéri la tano boye o to pengwi. Oh. Non? Yango fo bateya bango bolingo d'église. Bateya bino bolingo. Frère soko bali lobaka na mwasi maloba pe ya je t'aime. Zwana nu Bible cha pembeni ko ndima na nzamba boyi te mais me kota na bilamba te zaka mutakala. Avançons Pasteur John. Nazo bende makambo eza.
ebele banda boyeba nzambe respect yo ebiki kolinga te kumondi molinga mobali bape bino na église comment mobali en tout cas yo frère oza pasteur diacre choriste ne babengana o boyebi wana chantre atangaka baverse ya bible o batemisaka lecteur oweleli kobala me oza na soni ya nzambe otiaki na libala mwasi awuti kosukola mpo kota na chambre ozobanga ateli mutakala na kokota te me mwasi na yo me bobotaka bana bokobota ndenge nini kobangeleka te okolamba na baverse église yango mituna yango moni baso babala bafrère batondaka baverse koleka fufu ya ndako tolie te ta na Matthieu nzambe alobi boye sapa akangaki motema ezali ka bapassage mama boye te passage ti na ndako ya libala yoka ngai nga mutu lokola ngai naloba yango clair soki nabali ata naza paster mema ndambo ya kichele na libala ata oza paster nga na motema esalelanga ndambo ya kichele mwasi akomporte lokwa ndumba nga naloba yango polele zala sero ke église me lata fula lokwa motu aninga kene miziki kanga fula na modelo nga na kolinga lata robe na modelo na ninga ekwesa batu ekwesa te me appétissant sero alataka bilamba kitoko na église etiaka batu mengengbe babonake mingi na baprotocole ebele mpo yamba bato bakota nakosi sero ezaka makambo pena manganga batiendake mingi na intercession kende oprie mingi kuna yoka jipa mulai jipa mulai tina se okaka se yo fotika na veye osevela mpona bato jipe na ye deja elakisi lala na veye mais sero ezaka na barobe moko mwa manaka frère fete ezali ya ser yo foza na protocole fete elongo na église ekene inter bamemisa ser po elata ye na ese tire bato ebele mama naloba no polele kimosanto ezaka na motema ezaka mingi obingaka maka bo exagéré pesa bango toli yango omoni bokoma bagoigoy meme na mokili biso kowelela na kowelela te nga naza frère okotinga na retard loko oza frère oprie kowela bisi te nani kokota liboso loko oza frère mata biso to mata nsima nani azolobela yo bisi nyonso bawelelaka toke malembe très bien deuxième mi-temps ya vie ezalaka na ba 35 à 40 soki deuxième mi-temps ya vie soki okoti deuxième mi-temps change jeu mama premier mi-temps na vie eza bana ba inaneti ba 25 ans soki okomi 30 ans matoko olambaki bando nuna change jeu yokanga wakoyoka yoki ayoki po boyema seki tro okendaka na nzoto na yo moko soki ebebo bambeli bato bakola ngambo ti ezosimba te eza noko eza tata mwati bolole oyo yo moko change badone mama soki ozomona claire na vie te esalaka ekonzo yo moko yokanga ekonzo ya vie eza boye nakoboya bato te nabetaka bakopi na nga mamemame mbongo tu nakozwa natika buzoba mpo moto kokabelanga aza te nga moko mpo napesa nga raison finga nga likokoto me napesa nga lobi raison soki ozokomprane nga mama na oteya yo sagesse ya vie oyo bakoma bato na vie nzambe apuya bango sa bazala na pui eza bato bapesa bango moko raison ayebi ke soki nakwei moto akoyede nga aza te naovive na deuxième mi-temps 35 à 40 deuxième mi-temps ke bakotalelaka bato te bakokabela na lichoko to kokende komata te mpo baseki yo mingi mais mbongo ozwi na mosana otoki soki ozwi $10 ta baseki soki opesa yango ordre kopesa santé na respect yokanga très bien au deuxième mi-temps vie comment jeune garçon jeune fille akoye na famille pauvre mazaka na maîtrise alulaka makambo baninga te alingaka na yango maza na moto akopuse kuna te na place ati yango kakwabela akipaka oyo amoni na miso ndo apesa yango raison avançons pasteur do amoni 8000 apesa yango raison akobetela bato teke na zwi 8000 bokotala age na mbongo ebalani te bokoseke mingi apesi yango raison mpo nzambe apesi ye yango akosala tu ebomba eti jeudi soki akeki apesi esimba bato ande babonga conseil gratuit zo baza na vie te oyo to akombi bato mingi babongi batangi université te bapesi vie raison mpasi ya vie eteye koleka pour église mpasi ya vie eteye koleka université yana banzela mosu akoleka me pasi abi koza lokuta comment frère apriaka mingi machangeaka te or ngai te nzambe abenganga nabonga na lere ya retard akabelanga age mapimelanga mbongo noki persévérer kaka esi ama na alobe no bashema vie okozana bamasi ya sisi bango to babongo tikala piaka bakobenga moto ya lisuma te challenger
na bini nzamba na bana makama mike Très bien. et na mutu nzamba ko simisa bambongo belete mako pesa ye longue vie na mwasi na bana koleka mutabonga kufino noki mais ce que longue vie na pire ka monter parce que donne mama na zote ayo secret ya kokoma mpaka ko ya vina makamba batu to bele soma valere koka yaka vina makamba na yo linga batu po moni ba oyo komeli bango fanda nya malamu beta maboko mabeki kima oyo ko sonde pesa ngo raison ya yo so kanga très bien pasteur na zo belo polele ngana yaka biyaya te vieux za ko to koti sali to ko komisa équipe même mtu na côté na ye sans comprendre nga très bien comment jouer à tuer bien to ko zapi menga c'est premier collé quand même ko futa ngate supporter la vote c'est payer et gagner oya tuer bien ngana c'est peli collé ka ye même to ko futa mboko na suka match ye mais comment ngana kene sombe ko futa ngate mais na sa ku tu parte na futi tika sa ya stade oyeba oui ça fort hein maman na loba makamba mike so comme makamba na loba ko comprendre to tika ko pesa vie faute vie nde sali biso to ya yo nde salela yo na niveau ko ka pesa o raison ko ya na makambo eleki yo mutu te ko kufa va to ko koma jaloux salela ka yo na limite oza olingo koma na sengo pesa o soka kilo pe pesa pe valeur comment ça na posa 100 000 mocholo ka 10 000 faut ko koma na 100 000 ndengeni ba congolais azwa muke mama na loba no clair mutu lokola nga ko bonga na ngesa dikute nga fana bonga fana lokota 1 2 3 4 na 5 comme ebele comment na kozwa 1 na lieu 2 na lieu na tela ka lobby yango moni mingi batika na rompe ba kosela batu pa manzo ka biko gérer bango te ozo banga ye nzoka linga organisation ozo mbongo koleka mi yale kyo na ordre yango pesa vina avantage voilà ba jeune le ba kufeli bilamba makasi mama na zolo na makambo ya pete elamba elengisa kanga te mutatambola mutakala azate 500 fois na tombole elamba ezati lelo yeba nde koyeba lobi na kosalela nga nini oyo azaka na susi akobonga atalaka kolala te kolia te balabala nde nini kolia te kobonga te na makambo oyo toluka minene ko nakende concert nft susi na ye kaka te bakalobi ekokomisa nga wapi challenger azaka na mbongo abimisi elongi oyo atya na motoki akende kopi nini batyola baseka soki azwa ata 5 000 yango nde kopesa kimia soki alali bafingaka mbongo moke te oyo alukaka 100 000 soki ozwi 20 000 omoi nango folar nzambe akopima loba kope ebele nzambe alingaka obimi ozwi 5 000 pesa yango raison lobaki nzambe merci mpo na lelo ozomona mbongo wana moke bato mosusu bazomona ke alali nzala koma agi na nga nakoma kotambola pa bato nabetela bango masolo baninga me oyo yanga moko fina tyango ka te nga nakamwaka même avec abetaka lisolo ya ndoto oyo amonaki nakosi abeta ndeni yo mtamoni te alosi na makanisi pourquoi bavere mi bayeso bakutani babetaka masolo ndire bamonana naje biso sokozokopana naolobelo makambo fo oyeba voilà omoni makambo naloba vie eza méthode ozomema yo méthode nini mabe na biso totalaka famille na quartier nde pese totika na retard soko okola na quartier mabe otali famille oya okomona bato bavandaka na gomondire baleki yo mingi talaka ke nga mpe na ye neti bango kobonga na nge eza quartier te famille te elamba te oyo nga nazokanisa nde kopia nga raison nakoma lobi soko nde olesi na vie longola négative akopesa nzoto valeur soko oza deya na nzoto aza yayo koboyo te kotya nzoto zaki etambwisa ye na moi mpe misolo lipa oyokeli nzoto mawa bimisi ozoba na pokwa batika popo na misala me yango naoloba te bolingi nzoto tro nauti kosokola nakokobima lero te moi eleki molunge nalala mande esaka potopoto wana tyelanga nalingaka potopoto mpo nalala moko lero azolamuka bi pokwa nani ekoti te nakokende wapi mosusu lero azolongwa bibwa makolo tigambela akoluka nini lisusu mama luka nini azokende luka journée kobimela ye wapi bakartier ngai na katisa soko omoni ngai akopike crise nabombaka te bareconnaître o te mama omoni nzoto oyo naza nango yango omoni nzoto alinga koboma ngai noki te nanyokola ye nga nanyokola nzoto nataka ngai moko na makolo ti oza teti ati okomisi ngai lelo oza mbamba nga nanyokola nzoto nanyokola ye na otambola mama
Onyokolela nini? Osola muko zotala be micho pali bu munyoso libanda posonde kanyango. Makolo mabolongo eleki misu na nipende na ebele. Nazoba na yo. Très bien, pasteur. O senti na ngai te mia. Ozolonga ba 17h30 na mbinza faut kende tima tete makolo. Moza na 2000 francs. Na ma so na matibis. Na perdre. Leso tina kokoma. D'accord. Oso mela peme ya kotambola ndiro sana mai ozo nanje. Mo peme, otambo peme. Ya, ozo tama mozo mela peme. Mo peme nan. Est-ce que non koma? Maman. Ema bandi ba kalki na mwana longa ka 200 na pe nguba. So longa ka 200 kali 800. Manka. Lo sona na 200 ko ka sute pa ma filo. Na ko saka chiffre na donc na signer kaka na koma. Pona za na décadence. So comme autant na affection ba logique alors sona ma sinte ba te kaka mona bomi ma difficulté. Ma kole pousse sur na longe. Odo tambla en fonction ba quartier. Quartier ba to bazate na tamba vitesse on a denda, on a ça boy. Sinon ba yokuta no toki botuno ni na botoki na yo makamanga na mona. Eza vie. Soko yebi to koseka. Nzambe ye moka yebi ninga tshela biso ba plan ya vie. Yango moninga pona le bela muteke blocage envoûtement na lokuta. Eza raté. Eza mais pas nangé ti saraté. Oh. Sata zana ye, mais na tshaka sata kate po makamba sata tali ye. Voilà. Problème nangé eza ngande mutu bachanga na mukili na Nzambe. Na senga mukili te Nzambe tinganga na ya. Oyo ngana ko sala eza satana te molimo to ngande mutu na ko sala. Comment na memi nzoto na piaka na ko imanka na ko sala batuka balokinga. Voilà, pasteur Antoine ba téléspectateur na biso balobi to continuer kitoko. Makamba zo pianga kanda. OK yo moko église mando ko sala tu makamba freiner yo. Bebela batu basambela kate bakuta na bakopi wapi. Comment yo ke l'église ko lela nyonso ko mama so sa bungisi mwana. So bungisi mwana. Mama. Nalo bana yo. Omona kate batu basambela ka mingi basaka na ba problème. Soko zo sambela to ko sa na problème ta. Bandela ko sambela ba problème. Oh, ba problème est-ce que uta wapi sambela. Oh, kolela mingi. Makamyo so ka seigneur otikinga. Wana lela lembi. Osambela kito zaki bien bande bate Yesu komo lela. Ibemberi ezaka na morgue église bakundaka toka ndako fimbisa miso e. Zambe nango likambo nini? Likambo ngoni nyesila kate. On dirait problème na mema. Mo paka na otiko mela kwita aleki azoseka. Yo muntu otiko kuta na Nzambe esengo zolela. Kolela na oya nini? Mutazo kutana Nzambe baolela, mutauti baroseka. Nani ko kuta na mokonza mboka zonga kolela, mutakuta na mutapuso aseki. Likambo ko kamwa. Wow. Mais okuta na mokonzi. Mama na moni batu mingi bakene église suka na baka kolela. Ilelele, eza boyete, eza kindenge nini? Mais final. Peyo bande kotika Kongo zana mikumba. Mimi sata komia mbrouillé na kanga siko pe manani. Degré. Obi sata komia mbrouillé. Oh, a kompo souté na sala ni. Ba katena kanga yo. Mututu kolela na ya kanga ita kosa ni sata. Sasa zotu na mepina ni makoka nge baby, be batende ba désordonné. Ba désordonné. Oui. Kolelele ki. Mama. Muta okene makamu bien ko zonga neka kolela. Kutana muteki auta ke église amata biso zonga ka Nzamba sali biso mateke ngake kweya. Ah. Yoga problème oyo. Akende wenze makola zonga chance na ndela wenze penda. Moi ça wenze ngaka kosa nga chance bakangeli ngapona. Mais finalement alamba mbabo ngake kweya sikina simba ka boye tende tenga nyonso. Na problème. Finalement yo za ndenge nini? Tentation est exagérée. C'est comme modéré. En tout cas, bakamusi kwe pema. Yao maninga na kipa makambo na sute. Mama tika. Satan existe ka na mais. Ngai ngai kaka ndima Nzambe, za ku esiri. O tika di fanda nye. Yo selanga so mona ngana alola to li fele tali yo to so tenga na yo na yoki. Tika ngana ke. Oh bon ngane nfa lote à chaque fois. Mama, pa bongo la. Yango na bia ko sambela Nzambe fo bakisa lo kwa matabisha loso. Le roi dérangement. Mama. Ngande kolonga. Tika ngana sina yebi Nzambe toke. Ngam na osela Nzambe siko na courage. Et puis soko yebi Nzambe courage. Comment batu basambela ka te balamka na tongo sabalela.
bakendaka mpe kopi bazongi esimbi bato basambelaka te bamati bisa kaka bisa etengami jamai baganga ye tokokufa ye kaka file mais bino batanzami kaso bisa sekama kaka seigneur obunga bango te oteka église jésus chauffeur toza nanu na vie dose bazobanga makasi bino mutu wana nzambe bote église namoi na lole kozala nde kolela esengo te lole orokende kosepeza nde kolela tokotiye lola naza koyebisa yo talaniminga etali yo challenger ya tembe yango moni peyo makambo mosu nga na kolelaka su te neti koluka lipa eza makambo na nga so nalali nzala nzambe angani te ange te satan te nga nde goigoy bateyi bino na contraire o nzela nzambe fo nyokwama te or nzela nzambe apesaka mpe na pete te mutu nyonso nzambe asala mpo ozali papa alela nzela nzambe fo toka il faut kende 2 fois bawolola 3 fois nde simbi nzela nzambe faut kende obima ridicule na kate fo balingela obulike ezoba yeyo efe ya koseka nde makambo échange mais bino bakomi na nzambe osoko ozosambela nyonso kuto pete nani ateyi yo boye mama botala bible bomemaka ko nzela nzambe eza bagara yongo ti nzela nzambe eza kolamuki na ntongo monika tala naobano clair soko oyokinga koya mutu eza kitoko mpenza na misio alola mais koya mutu eza na badega moko soko osali erreur etali yo okokende lifelo volonté sata te yo olukaka te okanga maboko moka te eleki okokoma moyibi paresseux est ce que wana eza su sata kikoyoko euti na yo nde pesi okoma piaka na piaka nde okomi bisimbasimba moyibi awo mimiyibi awo piaka soki eleki ate okomi mokolo oyo basuku azokomi nango te bandokende okende kotalaka bana mike oyo baza na vie ya organisation koleka yo bakangi yo na ndoki mama oza na ba 45 ans 50 ans ozokende otala peti ya 20 ans oyo omema ye na bobebe lokola peti azaka courage atya matizeme azofuta na organisation komo ozela fuku mpa na ye wana mpe botyela vie badi na ye koakende ko aza presse ale siko oviango mpe asambelaka ta ndotikole mapambo eloko ya jacob peti libano namoni nzambe akosala bayebi nzambe te biso batapiaka totikaka baprofesie ya fufu isefi otyelaka 3 boule nao nalete na santiki okomisa ngai yolo yo mpenza libano nzambe asa oyo mwana oyo ayakana oyo mpenza namoni akokola mangwa epuis mwana azwi elongi na yo baprofesie fufu mama nazoloba na yo piaka esisaka mutu mayele valeur ya mutu eza na dignité mosala ndenge oza na quartier okozala na eloko te bapesi yo valeur yebaka kobomba yo famille na bino fo pesaka vi kilo kendeka bafeti batala topesi cotisation te mpo batie miso na kiti baobanga organisaka vi ye moko soki oza na mwasi ate obonga te soki aye na famille bazopesa valeur ya kotingama na yo mobali nanga balingi na famille na mitika awa yo moko mobali bokena mwasi fete bokomotindo na miso ya mwasi mais bana occasion nazobela makambo ya mike tomona yango mwasi azotalaka ti or mwasi siko asimbaka invitation pala saki bapesa mobali nanga valeur mais ntango bofai na mwasi betango ozobongisaka pese babengi oleki osonga na bakazi ozoleka liboso ya mwasi na bakazi ye asimbi invitation batia bino table 6 mazomona oleki na bakazi ntango okotiki oye kofanda ye na valeur na invitation si esili mwasi asantike na bala lumbila sans valeur la famille mama nazona bano polele très bien passé Abdel okokama mobali afandi boye baye kotikele mwana 8 ans na makolo na tata mwasi akenda kotala mingi o mwana alingaka mingi yo talelanga ye sala to alala na side de fete kolala wapi na makela musique okomi lokola entraîneur ya bana wana mwasi azotala kaka mobali boye olikamu nini mobali azangi loka kosala komokosa moni famille na nde balinganga mingi nanu fete ebandi nde ta bapesinga mwana mwana mpe asepelaka mingi na nga alingaka papa na ye te movema boyi ye wana en tout cas pour luka mbongo na vie mama luka mbongo na modele nyonso nga soki esimbi te fo mena kima na place oyo bayebi nga nakende obatama ta na mboka mpo na mboka place bayebi nga te bakonome nga ta chef coutumier nazolobela yo banome chef coutumier okozona salaire nga tous les congo kotena okenda kokoma chef coutumier mpe na kati makambo ya bato bazofutanga mpe bamanyoko bambala basafu oviva kitoko mpe sante mpe mama chef coutumier na mboka bitumba quartier nyonso okataka makambo
conseil na bango ezaka na ebale so bake sukula babetaka mai lokwa mbunda bazobwaka mpe na mai Challenger tu vitala vraiment pasteur John yoka nanu ngai bakokata te très bien ana oloba eza demi-finale à vie 40 à 50 à préparer vie libela kala te yo na nzoto bokokabwana pesa vi na yo raison atosalaka mosala moke soki olingi yango na vérité nzambe akofungola banzela bato bakoseko na miso ndenge comportement eza mais na kati bando okutana bavantage moko ozolesa mwasi meme yo moko ozokomprendre te ozolela nde ndenge nini organisation na ordre etindaka nzambe afungola baporte yo mabe na yo soki ozwi mbongo owangani mwasi oweleli kolangwa otiki mwasi na pane soki okomi mpe akoye kokesela mwasi matama na makambo ya biloko oyo sheri vanda nyi omoni nzambe akosala na otekutu pa ya tonton akabelinga $10 mais soki ozwi ka $100 okomi na mwasi teti mwasi azosentir ke mobali soki azwi makambo ebebi libala yango bazatala ebe na kisasa mais basi balingi mpe kaka bango basi balingaka bango mpo basi balingaka minyoko mwasi alingaka mobali ya logique te oyebisa mwasi ke ngai na debiaka naza kopera zomba yeyo mwasi alingaka escro mwasi alingaka baescro osengi parfum ya bato pakoi na nzoto osokoli ntango okatisi kwafi pende batie bakwe na mbeli pendoki avant tia bakwe batiaki lati batie pende bakwe ozwi 500 fo tie mega sa obenga mutu mpo kokosa mwasi otalaka bafota poto bongo betele masolo mpo alulo makasi metana nene ezalaki na Londres oyekwe yipi oyebi likambo tika yipi kuti azali boye aboyi Challenger aboyi omoni yo camarade ya na nga bazalaka ne kote moko na Paris wakosala tunga nakende kaka mois prochain yango na bisa kotambola malamu sino te kosimba te ela biso nde etan komona pe wana soumission bino balingaka baventurier boye vraiment obali fa betelo plein ville okwa guerre sheri nde toza boye dimanche na kekop moko na mbinda so omoni nga te naosala na kompani moko boye il faut za na telefone ya mpesa to ya orange mai nabwakelo ma 10 000 poso na sisi kope yango vendredi comme ça nakota mosusu babenga kote abeya te mpo natane na kozwa ndako nafutela soko osi mobala boye oyo kizengi no bolinga mibalo babetaka masolo minene nazalaki na concert wana totutanaki kutu na musicien yango atalinga aseki otokomona omoni mobali bala nayebi bino kongo soko olingi oza mwasi memele masolo bato misusu kolulo makasi koleka lisolo na ye moko bazwaka mpe mayele te mama nazoebeloko depuis Challenger kongo soko beteli mwasi masolo bato misusu kolingo makasi soko beti ya yo moko akoboyo noki oza na bafante ebele amoni mobali afiti te po mobali neti nga so naye kotala yo nayaka na lipapa abuyo oboyanga nini mbongo oyaka na lipapa te na poche pozala mpe présentable yo nalingaka bachei cheli soko okoti mbara atalaka trikoye nango atalaka position nini kofanda na esombeleli oya kotikelo nzoto afande yo mabona makolo cheli aponaka te cheli okokota na vese aza ta kuna te efandeli na yo na etindeleli na emeleli gorgeon liboso ekotinda cheli ya pembeni na tuto sa oloba gorgeon ya premier bouteille piakera melaka na kolengela azosala misiki 8 na nzambo moko ya bouteille chela kodouble oyo te piake wala piake aoya te mais mutu abita atalati lipapa gorgeon liboso penda kakakatikati omona cheli omeleme cheli atuti ona molangi iyo nazali olingi osisa yango avant kaka oseke otutinga benaka iyo otutinga ayoya obininyo akotala lipapa te mba moko na makolo afandi ata ndo obongisa okuchemise kanga nde buto nano asikoki po bando omelaka nini omoni che amoureux eza bino te naoloba polele bino baplainte ebele olingi bakamaradi ya français surtout basi balobaka français baponaka mibali lokola na wenze oyo te c'est qui là-bas c'est non il était là donc bazotaka bino bazemi na bagros mo ochallenger azataka kotala mosala te tala nde sache ye nani nini olobaki na ye nango te bongo yinanga Challenger nakotaka masolo ya famille na bino sa yeba nakokontribue mama wana leki na nakokontribue $10 na minevai na ye Challenger nazoyeba na yo vi yango wana nzambe alingaka biso mpo tokota lola na makambo etali koluka courage eza ya yo moko oyo bino boyebi te mais nzambe mpe fasa loboko moni makambo na bino yango nde bolani église 35 ans 40 ans okenda kotuna nzambe ti lelo l'action direction koluka or kolamuka na ntango sikolo okende église obungaka nzela te
Parce qu'on a place au Kende, Moussala. On a place au Kende, on surtout pas bonne Kisasa, on a place au Kende. Là, il est Missala. Missala ni. On va keba Angola, parce qu'il y a un ndekuna. On va keba Lukamaka na Maluka, ça y est un ndeko. Quand on a tout nature simbi, on va la mgana tomba kena na compagnie, zande kona bango. Amoni baturi sanga pe terminer ko benga coach ya Missala ko pe bandi. Bi ezambamba. Nazo bano polele. Soko za challenger okubunga te. Obondo sepena mo itofa na ndako tokia libanda. Challenger la benga mabongo. Bo se quand même ozo sentir que na olukela ngali pa vie. Goy ndaze la ba programme abatu ba tena kati. Ozela ya bengi. Goy do soko sali fete obenge ta commission ennemi. Ya filo fete na bo benga ingata tukana siriki pour arrêter dégoûter ya kosenga. Goy. Or challenger ça na posa fetité. Challenger bazali mo kataka. Nazo bino makama mike. Soko yo kinga. Na vie atoke na église et loka liboso ba ko ça avantage chaque dimanche il pèse ça offrande. Or pour passer offrande faut en accord. Et bon ba service ça ka prier zote ka galette. Non mon assiette zote ka mikate na porte église. Je crois pasteur John ce qui me dérange pourquoi biba la propre son ba la tarabia wana ba koma ko qualifier bango ba pédé mais mibalo ba saka salité ne baza ba courager na monde na biso lelo et ça pour courager alukaka mbongo mibala soin balingi ko finga ba critique ba saka rien mais ba ça la répète ba sala ka wapi la plupart wapi mama soko sana moko lo ba iba mbongo ka kosa yo mobile fait sur place na lukaka soin na eto boité soin saka tongo tipo ko te soin sami makamba basi omona ka basi ba nyama te basi ba nyama na mibala ta ba santi bango place mo ba kangeli bango 10 ans omona ka ba nyama mibali ba bimaka selo makasi ko leka basi ba lumbaka te basukola ka wapi propre basi banda depuis na ba nyama so akomi amoureuse akenda kosuka mingi na zero parce que la papa za propre amona mapekane mabete balo bela bino ni avance au pasteur nazo bela ba sérieux et puis so ça bali mobile na ça neka pembeni na juste so comprendre très bien oui bango so mobile terminé na moi si pe pembeni minga tole mangasuti alala kaka na se po papa ndazo lukela nganyo nyonso ala ina litoko ba soso mais ba sosa célibataire na basi na mbele bazaka mi ko tambola moni bona sa mi tuka ba komi kuna bona na ba ibi position te na basi bazo waya to ko wapi na na jia murete na na jia donte azo waya omona ba sosa ngote muke ba kimaka mbangu balanda ba mingi na bana mike mais sosa sa bala zaka na position tina fe na sa mutu ka rendez-vous zaka awa wana siko bara ba sosa sa mutu ka ba oye ba alors belo ba camion so c'est ça mais yo na éviter vie na éviter façon na ko expliquer bo linga bino moko koleka tu muta ko linga nga koleka nga zate omoni nga atana ke église pasteur te nga maloba nzambe mais motema na nga nde ko sala koleka ko ndima na yo était na bimabe yana ba pasteur mususu ko sali 10 ans na église so mono fo e o sambela ka mabe te 10 ans nga na tambola ka bien nzambe na lingi na zwate kopi na kenda ka cc o kama kama kumtu banza makufungula puis nzamba se faire na bato bakamitema minene azobomba pasi sa beta lisolo bato na nzamba fungula ka bango ozana histoire obeta soka bongi so ozabilela lela biloba loba oza wana freiner nzamba saka na moto bazolobele bele mi afandika nye alikane ka wa mabeka luka lipate soka luka ka songa katika ye et puis on remarquer boko chola qualification ndenga sala kala ka nete ko wa vivre mabe mais bana na yeba ko confondre bino balia biloko moko ebela bien te mais santé malamu au moins na ina mwasi bazaka toujours na bomoko me bakanga lupangu te ozomona mwasi bekana bandunda mai asomba na banyonga mapetika kazofimba nango matama ba vivre à l'aise ozotala mobala ndeni azobomba mwasi ndenge nzamba sala so ozaka bilela lela amana ba no clair libale umela te et puis keba na mobala za escroc zalate escroc libanda opesa mwasi valeur mwasi na moko propre na bano comme escroc mabe makasi mama na ba no clair mabala mingi to bali awa yango te bayaka to fando eza ko ke congé kolongano ka lobe kuna c'est ça mobala zo kembisa mwasi comment mwana zio longi na yo po senga $5 ko sengela mwana po pesa zo sala 6 mois mais ko sombela baninga masanga na bar champion makamuni bo sala ka mama na zo ba no clair yana makamusu mwasi sanga na libala baya mobali soka ya ziki ayela ke sola masanga nyoso na elongi mwasi atala place ko kimeza te exact na vanda kaka mwasi on ba fana mobali belongi zo sila lokwa pinezo kita mupepe malembe o libala na ngai te omona mwasi azana aja seme asa bubu kilo kwa mukolo
mapeke mati loka bagrade ya soda azwi pe te. Mais place okende eza davanda mama mwana mwasi abongaka na misapi soki alakisi ezodenda ye soki alakisi misapi lokola mbundu epasuki. Souffrance eleki die. Ena basouffrance mama. Ozomona mwasi azokende wenze makolo kobanda awa tibeya te makolo 10 lokola joueur arate penalty. Ozomona mwasi azotambola kaka kolembalemba kitunga lokola kokweya na kati bandembe pola. Ah, c'est sacrifié pour la famille. Soka lekei na obwe kitunga na solo, po biloko mweshere zaka kobeba. Azaka pe na makala malonga te fasi la baninga balamba. Ponga sengi ba makala. Taka mwasi apepulaka moto tina munoko elongo na mufiniku. Wa mata mesili. Seki asuki. Nazala bele makamanga na monaka. Ozomona mwasi mbasisi kolamba zotalaka lopangi lokola bungi. Mabala we toni na kisa mama. Obi Kongo ezobeba kana makambo eh. Kongo kobonga ndenge nini bato bake mabala mécontente. Mécontente ndeni moko ba libala fo mo linga. Mwana za na seta baenda kusoka tali papa na mama posa ko makuluna. Position. Mwazo tala ndaku na kosimba mbeli wapi? Mwazo seka. Ako bale fazer. Nazalo bela ba kai za na Kongo za ba ka grave. Mboka oko tala ngo boete fo chango thermomètre 48. Moto mama température za. Kongo moto ba ezo pela. Nazo bisayo. On est dans le Congo. Surtout dans la capitale. Sur 100 personnes dans le Congo, 97 il faut pas qu'on à l'hôpital. Parce que c'est bien maïs malade. Tout ça doit détraquer. Les autres moni somme moi qu'on ko lo baté, faut pas que so maïs. Pasteur John. Allô yo. Moto eleki. Mama esengo sakana batute. Ko seka esila. Mais là, je me suis dit, vivre kitoko. Maman, tu as vu kitoko bazali. Na boya kate. Na lobi hein. So lingo vivre kitoko yo kasi ko na loba. Trahir yo po vivre mala. Te o trahir la chini. Trahir la chike. Longola ba na bi façon ko expliquer tala. Eloko yo eza pete pona mutunyos. Mokili mobimba batu babonga te. Mais batu ba vivra bien à partir de la trahison. O trahir yo olongoli fier olongoli soni okomona lipe koya pays nyonso kokende bakobengo challenger okozanga ebele mokobomba mwasi na bana tiliwa eloko wana ezangi bakongole ebele kamine mwali kamukena soka ebika mwa français wana mwana kwa don le pays va mal non pays okende mabe pays va mal ngana ko traverser misalo te na bagage nanga kaka na bagage na ye yango moni mboka oyo eleka bata mayele koma kaloka bakisengi bongo loka ba intellectuel ba leki mboka comme loka bakisengi de ba yao boya ka intelo ba sebe na pays bobo défendre mboka ndé défendre mboka ni so ba kompe belé des autres yaka expliquer biso non to na Kongo ba intelo ba sebe malamu ye yeba ke muto atangi so kasi musala te aina ka baza na place tala ba TV nyonso ya politique na poko ba kumisa jamais muto sa malamu na l'état ba continue ba ministre so ba bimaka mabeli busabo baza balbana otala te vete ba tu neka question comment faire la politique non tu vois ce que zalaki ba na français voilà jamais ba loba ke ngape na tanga na ba sel ba ma yele pesi e simba Kongo ba inaka kaka yango moni pays o ba to ma yele se ba leki kufaka so yo kinga tala biso na biso bazoba comment tozo pesa vie raison kende na quartier ba jeune ba commence samedi dimanche balamuki bakete la câble kura ça régime nanya yeba sinay tozola na délestation so desine tokola tant ba bongsa kura bango moko na mbongo na bangoma basombi kabe na tango sinay la ko senga mbongo Comment le temps de la population. Régime de ce que tu as fait, il y a un mois, tu as raté. Et les bimines, quand on a dit que tu as église, tu as régime de ce bâti, batika. Et comme le roi dit, Baba n'a pas sakana. Mais le régime de temps, on a pain. Et comme on a dit, facturé, on a 1 million. 1 million. Congo. Mboka moko motema. Tala. RDC le qui dit fait le motema mabe. Ah, pasteur John, li fait le. Talio. Expliquez-moi ce Congo, il est fait le ndeni. Na zolo bela yo.
toi na pays moko vome mabe ya kutala omoni mboko vome mabe bamona ngo na batalibanda ba profiter ba libanais ba indien ba chinois bomengwa Congo bazomema illégal tozopesa bango mais mwana mboka abimaka na mwelo komoka muke bakokangebe ebele RDC soki bamona étranger na lipapa komi mvama babetelaki maboko atofuti mpa gute kende mais mwana mboka oyo ya pays oyo akozwa mpa tonga awa soko meki obonga ba bayekotyela ekali babuka pays oyo soko oyoki nga na te original RDC balingaka malamu te malamu ekoma mabe malamu nazaka noir sur blanc bakompani nyonso eza na Congo soko otali bato basala kuna bajournalais bakomi na ba 4 ans basalaka te or journaliste azali sima fo bakoti engagé kendo ata bajournalais yango mbongo bazwaka okoregrete mbongo ezokende mpa banani bakonzi azotouche na l'état $20,000 $10,000 libanais indien chinois azovivre illégal na Congo asesa compagnie moi général moko député moko soki ministre nani ndakenda kozwa mbongo na kobata mamazadi ana salaire à l'état donc bazondiaka l'état fois triple yango mpe moto abo soki azomona azopesa bakelkeze mbongo komonela bato na bino yomoni bajournal banyokomaka na bacompagnie soko omoni bajournal banyokomaka na bacompagnie mindelo wana baza illégal na pays bafutaka mbongo mpa bato moko boye soki olingi okanga bengi général soki nani yango ayele badefendre ali bana mboka babimi na faute ayi na mpoka bakutani ba nazoyebisa yo nalobaka makambo oyo nosibla ennemi ya congolais azaka mopaya te ennemi ya congolais yango moni nga nabivaka na Congo nalingaka makambo ezaka na pays oyo te mutu na sepe na ye kaka président mpo natali makambo président azosala natali banzela natali stade natali veme ndenge ekufaki mama veme ekufaki mokomisi bango bakendaka beveme ekwei ebebaki makasi nayebisa oyo mais ta ndenge veme ezongi elamusi makambo nyonso tala stade ya martyr oyo ya basket ezongi mobesi kopona kosala bezelaki nani mais tala makambo fasi azosala miniti misato oyo tala bacongolais susi ya kokende koluka makambo bien tande bafrancophonie eyaki awa ntango bafrancophonie ndenge eyaki nani atiaki se mimikolo yango mpo distraction ekomaki na miso ebele 18h kure ekei botana na mwasi fo toluka bebe yango bana bazoyaka kirikiri oboti na ntango oboti na pokwa oboti na 17h na 22h distraction eza te 18h kure ekei bokoti bokangi ndako bolali tala bafrancophonie esila ti ba 20h30 distraction makambo loko oza na Canada misuka na mindele match ya mindele ozokipe te ozosepelaka ça va ozomona ezolongwa nzana mabe ezolongwa na stress ezokita Congo kisa te komela kwa zambati pona biso Congo pays oyo ebebi te yo nanga to changer badonné mentalité linga nzambe numéro 1 tambola na voie normale linga vi na yo na musala soko tekaka teka soko kena compagnie kende sala ke eloko yo kokoka kolula makambo eleki kilo te bokota na makambo eleka bino kilo otanga te lokola nga mosolula makambo ba ministre bazosala okosala ni tala bango basali boye tala bango mama oza vite otanga te osuma $2,000 obanda kopa mombongo ketika na banki mpo bamona ozaka na carte bancaire bakoyiba nyonso bolole oyo ake na banki kizengi bamona carte bancaire soka matibisi mokia afongoli ma portemone na ebimisi carte bancaire azongisi su ti akati yango nde budget soka bazolia mbongo zwa mbongo mata balenya kene mambutu ozonga na panya mbisi soki 8 ntango koteka challenger bolingi baminene pola congolais alingi makambo minene kaka congolais mpenza na vie azaka lokola garde alingi koyamba yango atiesaka babi oza neti nga nabombaka mbongo nga moko mpe kote nabombaka mbongo koyeba te ata nake 4 na kokuta yango kaka na lopangu wana kote nabombaka mbongo nasumbaka likolo okolongola nyana te fo kima nzo kokimi chando oseki mutu ntango obonaka lia tika eloko eza te mokombi nyonso akombaka na ntongo so amonika afarata fa balolongi lokwa kamenge tuta na accident kote ote
Ote. Zoa ne bore za. Kuna bomengo. Elinge ka ukalobi na tiki ya sika. Tokolapa. Na zo sala boye budget za na se. Place ore za la kezaka na risque. Na risque. Pour risquer pozo bozui. Ah. Tika ka risque. Pasteur John voilà. Tokomi na suka émission na biso. Toko retenir nini na passage na yo. Na lobi makambo na lobi na makambo église awo. Yango na ebisi yo pasteur azote ya batu makambo ya bolingo pa Monique. Ba frère mingi na ba sœur bake mabala ba osela bolingo mabe. Ba frère ba saka engagé mingi na église ba pesa masi bisa banga kami mingi. Ba frère ba prière makati so ba sali prière na masi ba lobi amen balala ka bongo saba luka mwana or mabe. Après prière si bokangi nyonso na molimo bo sala bisengo. Oui, les autorisés. Les gens si go, bobagani. C'est mon papa pesa moi si mobali biso lokana ba nomenga intercesseur si nazo kokate ko za péché. Yo. Et bon mape mabala apa ça. Mabala nini? Ngana saka ngoka na ibaka. Ngaba na timbela. Amanga soko balinga to za mo santu ndenge ni memaki 80% tcha na libala. Poza la titulaire. Zala sert au premier pas nangala ta roba mukuse. Le kaka tout aranga saka lokwa to na baro ya boîte de nuit. Boma mindo ya pembe pesa kama lunge chao ya ngeri to katoka to mungi neka le kala. So yambanga lokwa na chebi. To koma tango alesi. Dege. Sakana yo. To sina haleluya to chepe pembe jela biso na tango. Boni boyeko yo. Kweza makambo susu. Naza pesa ba pise. C'est ça. Yo na lingaka mwana kola taza pembe nanga kende congé ngotani na butu yo. Sakana challenge. Pour tika la l'aise. Olaninga très bien. Numéro de téléphone pasteur. Numéro de téléphone est 084 75 18 112. Voilà nepso na chaîne ya Josué Lokamba. Josué Lokamba divi to lela bino fort na lobaka makamba pete. Oyo eza vite mbala moko ko tia mikumba vina mutute poko kufa kotika ngo. Salela pa rokoka. Bakenda ka wenze na mbongo memi na poche. Ko tanga ba le kemi sini kilote. Nakosi? Alors, dans son somba pe bilo epolati. Mama, somba biloko epola oyo kotondisa yo. Kyo ke ndoko somba biloko kitoko ya mukia oyo ko kolamba babangi na solo motondi te. Biloko pe epola maladi pasteur. Mama, nazo ba no clair. Ngata na lingi yo, so na ke kope simbi te na 6000 francs. Na ko te, surtout moi ça alamba na manœuvre. So nga mona oti musana bibi na 6000 na tel, moi sino ba na imba lo so na pe 6000 na kolamba ka biloko alamba. Nga mona longa 2000 na nga na mikoteli malewa na elo 4000 sala na ba na bana. Voilà, chers téléspectateurs, tu as commis Nasuka émission Nabiso, Bozaki Ebele, Yakola Nabiso, partout dans le monde. Je profite pour cette occasion de dire un joyeux anniversaire à Michel Vaudou et dire un joyeux anniversaire à moi-même, Blessing Casemiro, et d'être au Barato, commis Nasuka émission Nabiso, Soki Nzamba Zongite, tout mon ami prochainement. Au revoir.